ngati lelo bino bokomo loba bozo reconnaître ba faux serviteurs de Dieu oyo ba otobwaka bakri par rapport ya bakri na bango mais ngai parfois eka musanga parce que batu o balanda ngai na Congo promo lelo tamsu babenga nga ba apôtre oyebisaka biso ya solo nga na parla bino na sœur Marie Misamu a initiera batu na baloge fo bosala featuring na ye do boyemba na ye na album na ye bolati pembe batu na nga ba question nefsa bino pasteur ou bien chantre oyo bokomona sali featuring balati pembe c'est que a initié beaucoup en tout cas non malembe pasteur apôtre s'il te plaît donc non malembe tu comprends ce qui a sali featuring na Marie Misamu paix à son âme déjà kufa paix à son âme ça dépend de Dieu ça ne dépend pas de ndenge biso to loba paix à son âme omoni bilo mususu ba na nzambe il faut ba corriger makambo ebele na to pesa di te yoka na to pesa différence awa na lobi ke ba na nzambe ba oyebo différencier vrai serviteur de Dieu na faute pona ba na nzambe so muta telemi liboso bandi teya c'est que c'est un pasteur. Rafungin nous le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça la force militaire na Congo Promo et faites comme moi allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Nazobenga bino pona croisade nene koleka na kati ya Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Merci beaucoup, fidèles internautes de www.congopromotv5.com, de partout où vous nous suivez, Kandé na Lubaba, na Poto, na Kin, na partout dans le monde entier. Peuple de Dieu, au Balinga Nzambe, peuple de Dieu, au Balinga Kaliluba Nzambe, le Lutuzana Pasteur, apôtre, Amashia, Kayoka, au Bouyebi, à travers mes messieurs Billy, na Congo Promo, na PC Confrère Nanga, Alain Derimbote. Tant petit di solo ya apôtre Amashi ya Kayoka bu comprendre balamoko parce que tous ana lilo na émission li solo to solo la na ye sur makamba ba pasteur ba nongo eza trop baloba ki boy ba pasteur ba sala ki boy au juste tozo e ba te to kindi wapi to landa nani na makamba nzambe to comment kanga malakata chambre pona obondela je ne sais pas on a ninga ngape lilo to solo la na ye à travers cette émission pour sauver pe ba nzambe oyo bazolanda biso partout dans le monde entier. Merci beaucoup à Gianni Célèbre, celui qui est derrière la caméra. Merci à Serge Jampiana, le coordonnateur de cette émission. Merci à Rafungindo, le patron et le PDG. Entre lui et l'argent, il n'y a pas entre d'union. Merci à Balanza Benyon sur Baolanda Bissou partout. Sans plus tarder, non, Pessambo Tepaya, apôtre Amachia. Bonjour. Bonjour. Oui, ça va. Ilonga ina Gianni Célèbre. Tout ce pele ko ya lukayo to solo la mpe o istali bino basali na nzambe peuple de Dieu ils en a confusion na nungu tozo ibate to tia makolo wapi to lukanani to kota na chambre to bondela ou bien ndenge nini qu'est-ce qu'il y a et pas na bino ba pasteur bon normalement eloroza et pas na biso ba pasteur et ça accomplissement il y a parole de Dieu parce que Bible c'est na mikola suka
tomona ba faux prophètes barobima vraiment eza basini oyo ezolakisaka tokomi na mikolo ya suka me na kointerpele bana nzambe boye bao baolobaka tofanda na kati ya chambre soki batali bien na Matthieu 24 bible ezopesa basini bible ezoloba e place mosusu ezolobake ntango bokoremarke makambo ya boye boyebake Yesu akomi pene ya roya. Donc par contre, tant bino bozo remarquer ba signe ya boye, ba mabezo kota ba faux prophète bazoya, ne sika bo fanda la banda ko bino bolo bate. Bible lo betant to mona makambo boye seke Yesu alinga ya. Donc c'est le moment ya bo luka lisu nzambe makasi. Bo luka su bo konza likolo makasi. Bo sambele su makasi, bo luka sanctification na bino makasi. Donc c'est un peu ça. La sanctification na Bible pe place moko elobi ke soza ba problème na yo okoti na chambre yo mo po bondeli nzambe pa ya nolaka yango ekomo lembisa ba na nzambe bele ba signe nini oyo nzambe alobaki na temps de la fin toyeba basali na nzambe oyo ya faux po toyeba po bato mosusu baolanda biso peut-être non basambela te bayebi Bible te eloko te ntango bayoki ndenge olobi na Matthieu bongo ba comprendre te eleki bango ba signe yango eza nini oyebisa biso. Bon, normalement, bah, signe d'abord, le moment est que, et ça parfois, beaucoup que Yesu abimi koto, nzamba zaboye, azaboye, asaye, moi na nzamba asaye, moi, ça veut dire que tondi mabatu anate. Et poto kende bisika mususu Bible zolo ba ke ba faux prophète ba oyana masako la lokuta. Ba bando ebisa batu tam su biloko e bando sepelisa mato ya batu. Ozomona. Donc ce sont des signes où ils ont l'accès tokomi na temps ya suka et puis blasphème rozala trop et puis ba rozala bato ba bandotele mais la même ba être céleste Bible zo pesa biso ba signe wana je pense que tant to bando décortiquer au constater que na kati ya l'église na biso lelo d'abord Yesu azala lisute blasphème ekota soko ke na des chroniques bandana chapitre 2 au monde en verset 4, Bible est comme si grave. Si l'homme du péché a côté dans le temple Nzambe, a mis benga et mon Nzambe. Sotali na l'église est belé lelo, Nzamba zara sous la place. Jésus-Christ a sous la place. Non, ils ont ce qu'on place à Royeba que l'église wanande ya mabeba, tu wanande ba faux prophète, ils ont ba signe. Oyo Royeba. Parce que toko côté na l'église musu lelo. Au monde na kati église ya motu oyo azokamba liboso kota cher batie ba photo ya motu wana ebele yo ebisanga église wana eza chambre à coucher na ye to église wana eza temple ya Nzambe et puis so landi ba témoignage bien okaka tango na zwaki photo ya pasteur tango na zwa tango na lala ki dadi abimela ki ngai luko nanga pe na na comprendre ngo parce que balobi ko mona mosali na Nzambe na révélation to na ndoto. Bon, c'est pas un problème. Maintenant, si on a lobby boy, on est comme qu'il sa personnalité au bango bazo sala. Kolota musala nzambe c'est pas mauvais. Mais si on tali bien na 1 Timothée chapitre 2 verset 5, l'apôtre Paul azoloba. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Christ et homme. Donc je comprends que les lots Muto aza au centre makambunyo sur na l'église et ali sous Jésus-Christ mais muto a commis au centre comme soit pasteur. Bon, nandenga mabete l'autre pasteur c'est un langage mais eux comme miracle nion c'est comme centralisé sur les pasteurs. Ote photo pasteur, mususu abina zwaki photo pasteur na tumbi na zwi poussière wana na tsena mai na meli mususu oloba ngata una sala kiboye na mona ki pasteur aya salingo opération na ndoto boyo yebisanga sko ndoto oloti pasteur aya sali opération olamuki omikuti na cicatrice. Est-ce que opération nzamba sala ezara sans cicatrice to ezara na cicatrice vous monte que biloko ngo komi ko lakisa ke ba faux prophète ba komi to kende ndeti na ba pratique ba miracle mususu moni eloko ebimi na nzoto moto mbisi carrément bomi tongisa te bota l'Apocalypse chapitre 13 Apocalypse chapitre 13 le verset 13 ba lakisa biso deuxième bête o autaki na terre tangwaye. Deuxième bête, on a même la capacité au sala miracle jusqu'à tel point abele la moto et où t'as l'icolo et qui t'en a fait pe batunyo soba mona yango
Or, tu es bien qu'une ancienne alliance, moto est visible. Mais dans la nouvelle alliance, moto est visible, comment sous forme spirituelle, est invisible. Mais yo tango bimisa moto wana ezala visible. Donc comprendre que ça semence ya deuxième bête wana. Donc cela veut dire quoi? Et loko eza spirituel, moto abimisi yango na physique et monani na miso abatu. So botali moto bongo bo comprendre que azui semence c'est pas deuxième bête wana. Pasteur, to keno malembe. Donc ce que je peux retenir tout bato nzambe ba peuple de Dieu au ba la biso. Et loko yo eza invisible. Jamais eko to sorcellerie, jamais eko bimaboye comme invisible na miso bato. Oh, le quoi est invisible et mon en a raté. Il y aura à expliquer place wana bien. Esprit est à nzoto te. Mais esprit fanda na kata nzoto pour manifester ba caractère nango à travers nzoto wana. So que ça bongo ka stop bimisa pe molimo mo sans tout. Donc veut dire quoi? Biloko wana za ba pratique ya mabe. Ce qui m'a dit, c'est le spirituel, le physique, l'esprit est à mais le spirituel influence le matériel. Donc le spirituel est là pour l'accès. Par exemple, moi si au un esprit, il y a ekobo. Bon mon aki esprit ekobo elati mwana mwasi wana mwasi nda bando sala ekobo. Do esprit bando pusende mwana mwasi wana asala misala wana. Si vous avez dans Marc chapitre 5, vous parlez de la moutou qui est dans la tombeau et dans la montagne. La Bible est bini. Moutou morote ko maîtriser atana ba chaîne. Pour ça que briser yango. Donc veut dire esprit wezaki kati na ende za pousser à ça nini. Akata ba chaîne wana men nzoto muteza okata. Et puis tant Yesu ayepo abikisa e. Alobi boy fils du Très-Haut. Pourquoi on est tourmenté biso avant le temps? Donc veut dire quoi? L'esprit des akio loba. Mais l'esprit bimagite loba. Et loba qui à travers nzoto ya mutu wana. Et là on a loba boy. Esprit est à nzoto te. Mais esprit est fanda ande nzoto. Et puis sotel in Ephésiens chapitre 6 le verset 12. Bible lobi nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais yoka biloko to bunda nango. Contre les esprits. Parmi autres, esprit. Pour dire quoi? Pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. C'est que esprit, la chair et le sang, c'est le mort. Donc, veut dire quoi? Ce qui est esprit et comme bimana physique, c'est que c'est esprit. Les esprits. So mutoko sa makambo bongo azui semence na deuxième bête wana. Yenda zaki na capacité ya obele la molimo ou bien moto ekitanase batu nyonso ba mona. So mutoko mozo milimo eza ya esprit euta na nzoto muto ebima na physique azui semence na bête wana. Le prophète Élie pe belela moto ekitaki. Na expliquer boy. Ancienne alliance ezalaki visible. Moto ana mais lelo na nouvelle alliance est comme spirituelle. O ya robimana oka témoignage moko ya batuka o bazobimisa biloko frère mo alobi na tango akala soe Noé pe abimisa ka soki mbongo je sais pas pona nini ka o tango bambise komo bimande bolo. Non baloba mbongo ebima na monoko ambisi. Jésus a passé ordre. Na ko expliquer boya. Omoni liloba nzambe. Bible soloba na 2 Pierre chapitre 1 le verset 20. Bible lobi que la prophétie de l'écriture ne soit pas une occasion d'interprétation particulière. Le verset 21 lobi c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Omoni Bible oyo to lukato interprétant au ciel en bisoté. Mais que le Saint-Esprit a au centre. Mbongo ebimi na monoko ambisi elakisi nini na meka ko expliquer parce que Jésus ba côté muso azaloba na ba langage codé na bisika muso ba parabole yango to loba mais bisika muso azaloba na ba langage clair na ko expliquer mbongo ebimi na monoko ambisi cela veut dire quoi? Omoni mbisi eza marchandise ya ba pêcheur ozomona na kata marchandise nde bazwaki mbongo ya kofuta nango paku. Cela veut dire quoi?
ndenge toza par exemple une église, il faut tout foutre à part parce que rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. So inde titolingi to sala par exemple musala mon église. Mbongo euta eko uta na fruit ya misala ya bato bazana kati ya église. Eza likambo sikate même na église ya kala. Même dans l'église primitive, batu bazaki quand même kosangisa ba mbongo na bango pour na osela musala nzambe. Batu ba comprendre la langage à Bible et non ba banda ko interpréter ndenge ba olinga. C'est pourquoi Bible zolo ba batei bazala mingi te. Ils se disent apôtres mais pourquoi ba comprendre makambo te? Et quelque part ba lobi encore sogeza bongo et bongo lingenda Moïse et bon wana nyoka ndenge nini o nyoka bimena lingenda non elakisi bongo te nyoka bimena kata lingenda te lingenda nde ebongwana ki nyoka ezate ke nyoka bimina kata lingenda. Moi je regrette que les gens bazomi benga ba apôtre mais bazoko ko interpréter Bible te mais parfois bazomi benga ba apôtre majeur et le wana laksibo nyoka lingenda ebongwani nyoka. Cela veut dire quoi? Lingenda eza lingenda, nyoka eza nyoka. Mais biloko wana mibale ba mba efisa biso ke ezalaki ensemble. Interprétation nango eza boui. Soko tali na Galates chapitre 3 le verset 13, Bible zoloba Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Donc veut dire quoi? Na passage wana ba représentant le quoi bois donc ba benga le quoi bois ce qui total lingenda ezaki na forme ya bois. Vous comprenez? Donc lingenda tout simplement ils ont représenté croix. Mais ce qu'on nyoka wana ils ont représenté ni ils ont représenté nature Jésus Christ azwaki sur la croix. Mais parfois batu ba mitu na mais comment le diable azwaki nature ya nyoka Jésus pas sous nature ya nyoka. Non, Jésus pas mais la banguya nyonso diable, il s'est fait péché, il s'est fait malédiction place na otolobana. Donc veut dire quoi? Jésus à la croix ou bien Jésus au bois azwaki nature ya nyoka. C'est pourquoi Moïse a élevé qui serpent des reins. Vous comprenez place wana. Mais balinga te ba interpréter ndenge bango bazo lingela ba interpréter wana c'est pas ça. Je pense que ndenge nazoloba ba brebis bazo comprendre parce que les brebis entendent la voix de leur maître pe balandaka. Je pense que je suis clair. Donako loba bongo. Donc soki bango bakomo lobaki biso pe to sala boye parce que Bible loba dans Ancien Testament boye. Bible lobi ke na bosa ba miracle ba bino ba pasteur ba basala nzambe bosa ba miracle kutu ko leka o nzamba sala ite yango lelo to komona ba signe ba mesapi je ne sais pas ba to bazote ya peuple de Dieu qui na ko bunga yango na moni kutu ko mabezo koma de plus en plus l'église ezo ko mebele ba pasteur bazo mebele ma bepe ezo koma ebele évolution na mboka ezo zalate pourquoi alors que et pourtant ba to ebele ba pasteur ebele boza boko sambe ya pe pour na mboka wana penze za ki sujet na biso pour na lilote sikoyo bino ba pasteur eloko nini ezo sala ba signe soki ya ndeni na kotate po na yebia na kotate po na yebia ngote to longo na makamba ba délivrance ya makamba ba biloko kobima et makamba ba signe c'est dit à quoi ba signe wana to comprendre ya ngoni ba biso ba komo bo oza oubli et soki studio ezaki nini gege lisusu yoko bima gege ko bima na ninga ko makamba gege te pour ti lelo to yeba te so azala kanani. Bon, nazong un peu mukesima parce que ça m'a kambu ba raison au bango bazwaka. Je pense que na expliquer les kambu ya mbisi nde ba ben bongo bimela munoko mbisi na expliquer les kambu ya lingenda Moïse nde ba ke nyoka bima na kati ya lingenda na expliquer ba tu ba comprendre. On a zonga sima muke na zongi place olobi ke ba lobe bosa miracle plus que au Jésus salaki. Eza ba langage na bango mais to meke un peu te eza verset biblique mais bango basapuya na ba verset wana pona ko soutenir mabe o baso sala ngana oloba boy peuple de Dieu miracle au Jésus sala na Jean chapitre 11 à sekwi Salazar na biloko est-ce que ça ndenge moko parce que si la Bible ça plus que Jésus sala résurrection et Lazare en tout cas ça miracle moya makasi bango basala ngo.
est-ce que miracle na bango ba osalo ekoka na résurrection à Lazare? Mais tant que Jésus va être au sa plus que ya salaki na ba insanité te na makambo sanga tina te tant que na makambo ba sini hein na loba boye omoni na ba sini oyo ezana bato ba sala ngo par oubli ki asali boye eza misapi hein mutu pa ko loba bon mususu ko sala ngo consciemment que na osala ma yebite ke laxine parce que biso tozaki na mboka mondele bana na biso ka so bayo kanga photo so yo kanga photo même bana na biso awa musu pe ba beta ba tatouage azo beta pa mu pepe ignorance musu soupe aza conscienté eza misapi au monde tingai on a sali crise ya AVC so ina simbi micro loboko e usala mouvement naza mais so moto a lobaka même fois ça la mouvement moroboy naza obligé so na tebo micro e bando yoka na bien te soit il faut na sala aboye soit il faut na tsara boy domi sapi na ngara moto esa nini et ça ba mouvement et ko se retrouver tsaki boy par hasard et ko se retrouver tseboy et ko se retrouver ata boy eza pena bato musu ndenga lobela romo ya kiatepe musapi boye azane pe moto aloje mais ana bato baza conscient na misala wana oyo ke ba adere na kati ya ba loge ezo pousser bango basala misala wana so tali bango bando monake na ba temps fort ya ba manifestation na bango ba présenter ke loko wana tamsu na langage moroboy de lo wana accompagné na parole moroboy et lo wana peut accompagné na mouvement moroboy ko leka na place wana vous comprenez ngai ba biloko bozolo ba mikolo yo ba cri wana bozo boaka ngai eza et bon biso to boaka bon ba tumusu ba beza monte te bisote nazaka vraiment nazaka na joie mingi bana na nzambe bana confusion ya ko différencier vrai serviteur de Dieu na faux serviteur de Dieu place na ko commander yango wana place maman na likambu na lingaki o commander yango wana expliquer biso ba vrai serviteur de Dieu ba signe nini to yeba ke o aza vrai serviteur de Dieu et puis expliquer biso faux serviteur de Dieu na misala na bango to yeba bango na ozo ba vrai serviteur de Dieu mokie. Maintenant, quand on a un faux serviteur de Dieu pour que nous va comprendre. Maintenant, il faut que il faut tout ça en temps. Parce que normalement, dans la mission Liboso, na Congo Promo, avant tout comme awa. Ngati le lobby nous beaucoup moloba, besoin reconnaître un faux serviteur de Dieu. Oyo ba otso boaka bakri par rapport ya bakri na bango. Mais ngai parfois e kamusanga parce que batu o balanda ngai. Na Congo Promo lelo tamsu babenga nga baka apôtre oyebisaka biso ya solo nga na parla bino na sœur Marie Misamu a initiera batu na baloge fo bosala featuring na ye do boyemba na ye na album na ye bolati pembe batu na nga ba question na bino pasteur ou bien chantre oyo borumona sali featuring balati pembe c'est que a initié beaucoup en tout cas. Non, malembe, pasteur, apôtre, s'il te plaît. Donc, non, malembe, tu comprends. Ce qui a sali featuring, na Marie me semble paix à son âme. Déjà, Koufa. Paix à son âme, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de ndenge bisoto le ba paix à son âme. Au moins, bilo mususu. Ba na nzambe, il faut pas corriger makambo ebele. Na autre peut ça dit. Te yoka. Na autre peut sa différence awa. Na lobi ke ba na nzambe ba oyo différencier vrai serviteur de Dieu na faute. Pona ba na nzambe so muta telemi liboso bandio teya, c'est que c'est un pasteur. C'est un vrai serviteur de Dieu. Mais na la kisibino que deuxième bête pas ça ba miracle. Alors il aura bino boloba paix à son âme. Boloba attend sous biloko au monde besoin interpréter. Bible zo la kisabiso ke misala ya mutunde ko accompagner. Soka sala misala malamu. En tout cas, on a préparé pour la rencontre et pour Christ. Mais si on a ça qui m'a bé, à kende na enfer. Le problème est zanine.
paix à son âme, ça ne dépend pas de ndenge yoroloba paix à son âme. Mais ça dépend des œuvres ya motu. Tout ce qu'on confond de makambo belé. Parce que paye paix à son âme, elle bisonne sur marara. En tout cas, motu a kufa, en tout cas, paix à son âme. Non, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de bizaleli na misala na e. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Allez, tu continues si que ndenge lobby featuring na Marie Missa, muto na ba chantre batikali baza envie. Le problème est ça. Sœur Marie, pour initier na misala ne ya molele a obenga yo boyembe na nzembo bosali featuring bolati pembe. So sali constat bien. Pour approfondir un peu connaissance aba na nzambe na ba détail wana parce que nga ba cri wana na koti na ngati. Mais na ola kisaba tu makambo est palpable. So otali bien. On donne que ce qu'on a. Voilà. Mais ce qu'on a, tu dois un peu quelque part. Même Jésus. Pas de Dieu. Quelque part, il cause les panzambe. Quelque part, il cause à côté Moussous. Jésus a la kisibiso oyo azwa ki patata. Donc, il nous a donné ou bien à transmettre par nabiso o azwa ki patata. De la même manière, ba faux serviteur de Dieu Moussous. Tant que ça les featuring bolati pembe. Par après, tant que vous avez soit un concert, soit une église, ou même la bisonine, makambo yo soit quelque part. C'est pourquoi mon abatum soukil ti alelo, souka nango bien clôture, to la tapembe. Boto boité. Bino bolobi ne juge point, ndenge Bible lobi parce que verset wana et comment soutenir ekobo ya ba pasteur, et comment soutenir qui sina bango, et comment soutenir nyonso. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Bible Zoloba, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Je comprends. Il faut comprendre que nous devons juger ceux du dedans. Il faut contrôler bango makasi. Wana tozana wana ti. Qu'il t'y a pembe. Bon, ça va, c'est pas un problème. Ça représente la sainteté. Non. Yaya, Bible Zoloba. To pasola bilambate mais to pasola metema circoncision eza nzoto te ya musunité mais ya metema. Le problème na biso lelo makambo to komo sala ça dépend de l'intérieur. C'est pourquoi Bible zoloba muto atala aka wezo frapper na miso mais nzamba tala motema. Sainteté eza na bilambate sainteté eza na motema na yo. Voilà, il faut marcher dans la vie à sanctification dans motema et non à bilamba oyolati. N'oubliez pas que l'ange des ténèbres s'est déguisé en ange de lumière. C'est que ça c'est nzambe. Non, Dieu n'est pas là, Dieu est absent. Pembe ana fait banda na motema. Voilà. Vous comprenez? Alors biloko ba sala na bazo initier batu sans le savoir. Zela na komisayo. Soko tali na Rite chapitre 1er. Rite na Naomi. Bino fuboya na Bible. Rite azoyebisa Naomi. Esika yo okende, ngape na okenda ngo. Esika yo ozala, ngape na ozala wana. Peuple na yo ba ozala peuple na ngai. Nzambe na yo ozala nzambe na ngai. Oyo rolia yango na osani. Ngape na rolia. Bible zoloba dans Proverbe chapitre 18 verset 21. Bible zoloba, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au monitant beaucoup dans l'église wana, bolati ba pembe. D'abord premièrement que votre oui soit oui. Ndenge bolati ba pembe bondimi. On comprend? Bondimi nyonso ba proposer bino par rapport à pembe ana. So ki ba lobaki ke ba nyonso ba olata pembe. Lelo ba ozala na loge na biso. Automatiquement bokoti. Et deuxième des choses. Inconsciemment, wana bat bo kinde consommer tingacho na lati pembe ngana na mamba loge tena kende église mo boy to lati pembe. C'est que na okenda ngo inconsciemment mamba loge na ba. Non, na lobi boy tamba ba bitola ta pembe. Yo po na pembe. Mais ce que ça dit ke ba loba ke lorote yo na pembe na yo za couleur to la ta. Na lobi boy, so ba pesi ndeti ba lobi ndeti ke to la ta lelo pembe. Ngalet na pembe mena na loge te.
te ozana na loge te ntango olati pembe ozana na loge te ntango balatisi bino wana ntango bokoya nango eza nde mpo bainitie bino ntango bokoya mais au départ ozalaki nango te ozo comprendre ntango bokota bakiliti wana nazalaki place ya badéclaration la vie et la mort sont au pouvoir de la langue babandi badéclaration parce que lelo bino boza na confusion moko peuple de Dieu soyeka moto abandi nzambe ya tel amen nzambe ya tel apambola bino ale monte biso tofandi boye yo bandi oloba ale maintenant monte sois concentré monte ozokende wapi amen ntango yo ozoloba amen nzamba boya salela yo mais non ntango yo ozoloba amen la vie et la mort sont au pouvoir de la obandi mbala moko adhérer ozo comprendre nzamba boy ntango yo bandika nzambe ya boy bon admettons nzambe ya amashi ya kayoka nzambe ya boy soki nga na magicien automatiquement nzambe nanga komi nzambe na oyo zobele oui bozobele la nzambe ya amashi ya kayoka nzambe ya amashi ya kayoka nzambe ya amashi salela ngai azomema yo wapi c'est pourquoi remarquer batu musu lelo ba vie na bango baby batu musu batengami changement ezate batu évolution ezate bozoluka nzambe lokwa boluka nzambe et puis eloko makasi eza place wana ezane mona na temps oyo nga nesika na dévoiler seulement mais na olinga na mema ba na nzambe na vie ya prière to na dimension ya prière makasi parce que ba na nzambe belé na ba stratégie wana esi ba adhérer lokwa basi ba adhérer po ba mona ke pasteur wana za ya mabe ezate yango mona bosa ba discussion te bazo ndima te alobi bongo te eza montage même na ba kiliti ba maloba wana ezali eza montage o asala ngona basali ba montage tina ba kilits nous sommes que batu ba on dit mo croire te que ma bezali donc le problème est quoi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue yo zolo ba mène sur base de quoi parce que na ba kilits wana yeba ke tambo lo banoka il est là il tabilo na bango sois concentré, il est là. Bon, qui est là? Qui? My God. Vous comprenez? Voilà. Il est là. Au bandit doit. Monte, il va te toucher. Connecte-toi à mon esprit. Bible Zoloba, approchons-nous du trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Tout se connecter à trône, tout se connecter à l'esprit. Allez, mbalamor bando sani. Se connecter, place ya okende yo sani. Ok. Parce que Rita Zoé bisa Naomi, abi place yo kokende ngape na osani, na kokendango. Yango zoma ba tebele vie ezobeba likolo bani déclaration. Et puis ba déclaration monsieur Salamandene. Pasteur à côté le maliboso, selon on tamba révélanga. Na yoka un frère a sa déclaration en tant que verset biblique na monoko. Approchons-nous du trône de grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde, ainsi de suite. Et ça passage biblique. Mais tant que y a zoloba bongo nga na yoka na se ya maloba ana. Azo invoquer ba koko na ba onamboka. Siko tant que yo zoloba amen. Et oyo eko kokisama na vie na yo, eza maloba o eza likolo te oyo ba couvrir nango ya nzambe wana te. Et loko oyo kozwa influence na vie ya ba na nzambe tango ba oloba amen. Eza maloba ya nzambe o ba mba zoyo kana te. Mais eza invocation oyo zo salema na se ya maloba wana. Donc invocation ozo invoquer nango ba koko na bango nde kozo influence na vie na. Parce que risme eza wana. Batu il faut pas comprendre lelo eza na bato ba lobaki ngana kenda ke église wana na evika za mutu akisi mena kendela nzambe. Le frère Benjamin tangu ngana yetu kabwani ta ibele. Après mikolo ayo zongela ngai. Ayo zongela ngai biloko okomo beta okomi pardon pasteur. Comme en tant qu'adresse spirituelle, il y a orchestre, na biso zonga li son orchestre. Tant on a voyagé, nous avons révélé ngalobi, frère Benjamin a yé koluka yo pona nini. Ba pesi condition na nganga na ye alobi zongela ye lisusu. Au continuer mission. Mais soga za li banda ya orchestre. Tu es sûr na marambo zolo ba. Frère Benjamin otala biso famille na ezotala e biso batwa otala biso.
Alors, le problème est ça, boy. Tango, baebisi balobi, zongela pour continuer mission. Mais pour sacrifier, sogaza libanda ya orchestre ozoaete. Pour sacrifier, il faut zongi na kati orchestre. Non, l'accepte le mot na Bible na Daniel chapitre 10. Daniel a prié. À côté prière il y a 21 jours jeune. Bible zolobani chef ya royaume ya Perse akangaki ba bénédiction ya Daniel to réponse ya Daniel ko ute panzambe. Oui, pourquoi? Parce que Daniel azalaki na se ya bokonzi ya chef ya royaume ya Perse. Ezaki ta ya domination chef ya royaume ya Perse. Pour dire quoi? Omoni na babisika mususu tango yozo se retrouver la bisika oeza ya bango. Yeba boy, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ata zote ya bien, mais ozana semence mo na serona o ko détruire yo. Parfois côté ya bien, au sambeli, tant nzamba à répondre yo, ya kanyene bénédiction. Heureusement parfois na ba déclaration na bango na ba loge na bango balobaki mutu nyonso o afanda na bakiti na biso makambo na ye ekofanda vi na ye ekobeba tokozwa autorité likolo na ye tokozwa pouvoir likolo na ye tokosala ye parce que ndenge batongaka ba temple na bango c'est significatif. Bana makambo balobaka bana ba déclaration basalaka tant so ko lobelo mabebo été parce que l'ange des ténèbres s'est déguisé en ange de lumière. Ah oui, biso te ke kufa lelo mais tant so na maloba ya se na se invocation yo ya zoloba zobo moi mena se zobi makufa tant yo zoloba amen eza zobo moi te mtu ezo influence o ekozo influence eza kufa ozomona. Alors tant so baloba ke o nyoso kofanda vie robeba vie osala boy makambo ekangama tozana pouvoir ya dominer to konvoter to kanga bénédiction na e sko yo tango kota place a bongo azote ya bien mais c'est nango. Parce que dans le Bible, Jean chapitre 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Tant babi, il ne vient que. C'est qu'à part wana ela elom soute. Le diable n'a pas la raté. Le diable n'a pas l'amour. C'est pourquoi question botuna ngai ko différencier ba vrai serviteur na ba faux, on les reconnaît par le fruit. Le fruit d'amour, on les reconnaît par la tempérance, faut la maîtrise de soi, il y a Saint-Esprit. Le diable a encore copié un miracle, a encore ça un miracle, mais le fruit de l'esprit est difficile pour nous. Je comprends des places où on a. Donc, bino bato bokende lara pour atteindre bien, mais bokende raté, ata waza logina etalingate yeba boy. Na se wana ya enseignement ozo pesa yo mabezali tamsu yo zoyo kamara mususu na se azoloba mara mususu tamsu nde batonga église na bango basigna contrat tamsu mabeza na mateya te mais mabeza na contrat o basigna ke onyo so kokota awa tozo pouvoir ya osale mabe o comprendre. Donc des frères Benjamin Lobaki zongela biso na orchestre ezaki po ani po continuer mission po libanda orchestre alinga azwangati. C'est pourquoi que proposer nga Daniel le quoi zaki sous domination ya royaume ya Perse mokonzi ya royaume ya Perse azwaki pouvoir ya okanga ba bénédiction na e eza na batu musunde ngwana tamsu na lupango bufandi eza na ba domination nango tant sur na quartier eza na ba domination nango tant ozo se retrouver wana tant sur ba ozo pouvoir ya okanga yo parce que oza wana c'est pourquoi Bible zo ba sortez du milieu de tant sur ba tu vas comprendre maramusuti ba lobi séparez-vous de ces gens-là, c'est pas pour rien. Donc c'est un peu ça. Donc ngana olinga poto aider ba na nzambe toza non pas kana o dévoiler mais toza na ba sorti ya ba prière ou eko délivrer ba victime ou eko délivrer ba na nzambe o baza envoûter na makambo wana parce que ba pasteur wana ba na mission ya ko même peuple de Dieu na enfer. Alors biso toza na pour dépeupler l'enfer.
ça va pasteur parce que signé dans le monde à ténèbres. Bon mon basuka na bango kalaté. Moi j'avais parlé la fois passée que bon mon achite na bango. Bato ba tala be mission nga o ileka. Ba mi pesa ba réponse parce que bato ba benga ba apporte malambo lobaki yango to omona. Et ko kisama, ça va prédiction na lobaki. Donc c'est un peu ça. Tolinga to dépeuplé en fer, to ko se basé tena ba lobaki boy, ya sala ki boy parce que normalement lobiko ndenge Bible zoe na Actes des Apôtres chapitre 4 le verset 12. Lobiko za kombo musuta pa kombo Jésus. Soroke na Marc chapitre 16 au kiti na verset 17 tiko kita. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Je comprends. Donc c'est le nom de Jésus de Sarah Nyoso. Yo comme miracle ceux qui au nom de Nini. Ouais, mais ça va conseiller. Pas au nom de qui? Non, moi je suis pas là. On a bango ba bibilo, on a bango ba osala. Donc le problème est ça. Non, normalement, au moni eza pasi. Eza pasi. Oyo kanzembo moro boy. Oyo mélancolique. Oyo kotsa batu na concentration. Oyo ka on a barre. Ozomo banzembo ebetama na babar to ana Kongoti. Yana basota banzembo to yoka na babar. Et puis eza la nzembo moro boy. Na danse moro boy eza Sœur Marie Misamu. Ngai na mutu na yebika ke eza danse mokili. Po ebi na makaba batu nyonso ba ebi. Danse mo batsabu. O batsabu. Danse wala soki na bar ukuta ngotro. Voilà. Mais danse wana j'étais surpris. Le comme ba danse ba biloko zolo bana. Mais dans ce wana na tuna batu ba obi nango na église na bio. Ils obina dans son église ndeni parce que ça danse mukela, ça danse bukilité, et ça danse ya Marie. Mais comment danse ya Marie est en plein na mukili, le loso tali bien ba décaler ça ba nzembo ba pomba ba betaka. So tali décaler ça na danse wana. Ça montre déjà misala ya batu. Ça montre. Donc carrément ça m'a emboré loba te soki ndenge nini izola kisa misala na bango lelo tina ba barbe zoyoka ba kriwana kombo Jésus ozoyoka tangela biso ngo muke kombo Jésus komo limwa et komo limwa tina ba église on appelle sibino likambu ya 2 Chroniques chapitre 2 le verset 4. Vous comprenez? On appelle sibino 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Vous comprenez? Botala kombo Yesu komo limwa. Et comme on soit Nzambeya, soit comme tanga Jésus et comme problème, soit c'est comme un miracle na combat pasteur, soit c'est comme monte. Il est là, papa nani. Lelo batu batambola na principe ya ba commercialiste. Bato commercial balobi, la confiance n'exclut pas les contrôles. Au fait si faut examiner ba serviteur de Dieu. Avant yo se confier na ye mais quand un peu ko examiner tala na ba misala na ye et puis tout Nzambe Dieu va te révéler. Jérémie chapitre 33 verset 3 verset toloba mingi. Une fois que moi je te répondrai, je te révélerai des choses que tu ne connais pas. Zomona. Donc batu na Nzambe a révélé bango, mais sinon à part qu'on dénoncer to qu'on dévoiler ba œuvre naza na besoin seulement bino moko liso Congo promo boya rejoindre là-bas na Nzambe ba prière ou ko délivrer ba on a ba œuvre parce que beaucoup de gens baza ba victimes ya makambo, beaucoup de gens baza emprisonnés, beaucoup de gens baza sacrifiés parce que na expliquer la fois passé misala ou ba pasteur wana ba sala na bandimi ba sacrifier bandimi belé place wana yo muto kendelara. Bon, na kendela magie na été na kendela Nzambe et belé bazo kufa cessé tozo yeba. Il y a un petit koto à kufa bongo toyoka ka kufa mais na ndenga mystique et tout auto fanda bo. Tolobani. Voilà, c'est quoi programme ba prière ezan ndenge nini pour na bato bazotala yo tam sois intéressé. Oui, programme ba prière to ko organiser ngoka na bino non, maintenant ça dépend de vous. Seulement ngai awa je reçois aussi batu ebele o bazouta libanda et puis batu ebela libanda ba otindelanga batu na bango seulement on peut sa adresse pour nous rappeler batu parce que mikolo ezaka apôtre pesa biso adresse na yo komela biso adresse pour bandeko na biso pe baya naza si Avenue Limité numéro 28
quartier Kaouka, commune à Kalamu. Je répète, avenue Limité, numéro 28, quartier Kaouka, commune à Kalamu. Wana na osa ba prière awa. Mais pour na batunyo sur libanda, maintenant ça dépend de vous. Programme au Pesanga, to côté c'est la bango ba prière pour la délivrance na bango. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà presque à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Merci à vous tous que nous avez suivis partout dans le monde entier. Merci à peuple de Dieu au Baza béni vraiment na émission au Lilo. Merci à Fabrice Lelema, le pacificateur. Merci à Jérémy Luyeye, Balobi Forum, El Maréchal. Merci à toi. Merci à René Kabassé de Bruxelles. Pourquoi pas à Ladi Mabila Mato Faras, Nabo Sanité. Joyeux anniversaire à ma copine Sada Yakini Diamant Noir. Joyeux anniversaire à toi, ma chérie. Merci aussi à maman Wivine Malolo. Papa, Elo Konini, Tokomi déjà Nasuka. Bana Nzambi bakoki ko retenir par rapport à message à Lelo concernant Kolata Pembe to bangi anniversaire nanga le 23 nanga na Pembe a changé Kolata Pembe par rapport à Bassine par rapport à makambo nyonso o lobi en un mot to na moi ilo moi mke ko bana Nzambi Kolata Pembe na ko éclaircir boy esa couleur esa na batu musupi basala ba anniversaire na bango to Kolata Pembe na cadre décor on comprendre. Waneza ilo mususu mais Kolata Pembe o baola tsabiso na bakeli c'est pourquoi et ça pour na nini tolo banane mais là on me ko épingler un peu on préfère na pesa numéro à téléphone parce que na lobi marambo belé na tamuke numéro na téléphone est 082 51 69 458 nazo répéter 082 51 69 458 pour plus de précision babenganga na koloba na bango oui mais pour na batoupe o bazo penser ko ya je pense que na pesi ba adresse na pesi maramunyoso nazo annoncer boy toza na suite et fin ya prière na biso délivrance à Congo to bandaki parce que je pense que tozo pe ba temps ya ko expliquer marambo belé donc délivrance à Congo toza na le 26 ti le 28 juillet on eza clôture nango thème nango eza mer rouge donc na jiende to traverser mer rouge alors bato baza de partout baza na Amérique baza na Europe na Océanie na Asie même na Afrique awa ba pensaki koya na pesi programme ya prière ya délivrance à Congo bazanga te et oza na rond-point Jamar na quartier Yolo Nord et oza en plein air. On a pesi bongo pour plus de précision mais na kansa toko lobelango lisusu na be mission zoya délivrance à Congo na mekaki un peu ko décortiquer lo nezo bebisa Congo na parla qui sur les léopards oiseaux dominés mboka oyo puissance ou est représentée par les léopards l'œuvre ya léopard a versé makila mengi alors bokonzi oyo et bandapeka au verset makila ndenge léopard a versé makila alors plus de détails na repesa na be monsieur ezoya maintenant c'est na banda qui on sur place ba image ezali eza ndenge mission nzamba peseli biso tozote ya eza en plein air on dit des vérités parce que on ne doit pas cacher la vérité et batu ba retenir que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Merci beaucoup. Avant de clôturer une émission, nous allons à la prière pour n'abatou bazouta la biso. Nanou bayamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Batou bazana ba problème. Bao bazana ba problème ya mabala. Batou bazana ba problème amikanda. Batou nyos bazouta la biso. Mais nous allons nous liboso au bano singa. Kosambi la pour na batou bazouta la biso. Nanou bayamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bayamba non Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis au salut la prière pour nous clôturer l'émission. Bon, nazo sambela. Pour na bato bayamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je pense que le temps est arrivé parce que Matthieu chapitre 4 verset 17 Bible zoloba repentez-vous car le royaume des cieux est proche. D'autant aux tambola lelo bato babosana qui en faire ezali. Mais na web sur place oza banda lelo ko raisonner chaque jour aux tambola yeba qui en faire ezali préparer l'obito à venir na yo tango Christ a ozonga yo ozala wapi
na reprier pour na bato na bayamba Jésus-Christ le quoi Seigneur et Sauveur ti na loba ba répéter malobo na simananga baloba nkolo Yesu na epa na yo yo bwaka kata mokete o nyonso ayaki pa na yo koboya ngai te mabunga na nga nyonso yo limbisango yo ndimanga na présence na yo. Bible zoloba la grâce de Dieu est une faveur imméritée. Zambe na ebike nazo mérité te kozala mwana na yo, mais par ta grâce et par ta miséricorde ndimangai limbisa masumu na nga nyonso. Bible lobi sans effusion du sang il n'y a point le pardon des péchés. Kanisa makilo tangisa ki na croix limbisa ngai na kombo na Yesu Christo oya Nazareth. Nazo prier maintenant pour na bato ba problème, bato ba maladie. Je sais une chose. Bible soloba wana sa déclaration à Jésus-Christ alobi tout est accompli. C'était sur la croix. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi étant lui-même devenu malédiction pour nous. Et Bible soit ajoutée, il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle et en triomphant d'elles à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bible soit ajoutée, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus-Christ. Père, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes sortes de problèmes au bateau, et si là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, baoba sobe la babika, baoba zala ba problème bazo ba solution, baoba za opprimé bazala libéré maintenant, ba captif bazo délivrance. À l'instant où je parle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as encore un mot par rapport à ajouter, et un mot à ajouter par rapport à l'émission. Un mot à ajouter, Zaboué. Quand on a prié, dans sa prière, on a mon lumière, makasi. Mais je sais que la lumière, c'est Jésus-Christ. Bible zoloba, quand la lumière, lui, les ténèbres fuient. Oh, ça la prière, on a mutema mobimba. On soit ya ténèbres na vie na ende na mon lumière. Et kokima. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes là à la fin. Merci à Madongoma et à Futungoma. Merci à Aimé Kunku et à Sam Koko. Merci à Charlie Maloula et à José de Londres. Merci à ma grande sœur Fatou Kanda Kanda et à Yves Mwamba. Merci à ma grande sœur Monique Kanda Kanda et toute la famille. Je salue aussi mon pasteur, l'apôtre Josué Chumpanga. Je salue aussi toute la communauté Mieza. Je salue aussi le pasteur Moïse Manquiza. Merci à toi. Merci à Gianni, célèbre pour les images. Merci à mon coordonnateur Serge Mpiana. Merci beaucoup à Rafungindou, le patron et le PDG. Entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Bye, on se retrouve à la prochaine.